Bisogno stato s'abbonare, nascere moko, Madia Star TV. Etala mamunate, bato bandima, Christophe Songo, andima, Tati Lenda, andima, Angel Loué, andima. Madia Star TV, Chalaketa, nascere TV. Madia Star TV, Chalaketa, nascere TV. Le grand collaborateur, Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV. Le vrai Kiko Kondambuta, papa social. Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Bisogno sotto s'abonner, nascere mako, Madia Star TV. Etale mamudate, bato bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Numéro bagage, bamis, bapik, na théâtre, s'abonner. Bonjour, bonsoir, na écoutez libino, na pesi bino mbote na kombo na Yesu, tikete nzamba lola asala bisusu bolamu na mokola lelo. Balobi lelo ezalinde lelo. Babi la star en direct na mboka ya Congo. Vedi bino bozomo na ka mundu ya la star et kompe couleur ya Congo. Donc rythme na ngza karabongo. Nangina lo babande konanga aibi kazali muta ya sika na kata mabi ya Star TV bande konanga kobosa na te o s'abonner o like vidéo e kosala biso moi bien babi mo commentaire on esala ka moi bien dozaka toujours na cadre ya musala babi la Star za mutabolingo tongo moni vidéo nde konanga pourquoi pas o aimer pourquoi pas sala moi commentaire à bien tant ozo sala bongo yango zo pousser biso ke ndenge nini ya kosala musala na ba commentaire na binonde yango esala ke to sala musala malamu mingi babi na sengi su merci mingi na bandeko o bozoli ko benga ngai na France Belgique mboko nso zo benga bo souhaiter ba séjour malamu na mboka Congo vedi ke na ba famille belé na réseaux sociaux donc nzamba lola sala bino bolam babi na kata mabi ya Star bande ko to sala ka nyonso sauf ba kiti na ba misani muto sala ka intéressé na ngote babi na kata mabi ya Star bande ko na to za na assurance maladie ouais bi ka sali intéressé bande ko nga contactez toujours le numéro de téléphone et ça nous a repasser le numéro ya de connexion Yannick assurance babi na kata mabi ya Star bande ko nga bo moni to sala ka basuki oza peri karote ka direct ya Congo soko bengi oza peri que na prix moko ya mabonza babi na kata mabi ya Star TV ndeko na to sala ba analyse to beta ka masolo na kata mabi ya Star TV ndeko na to za pe na fondation na biso mabi ya fondation ndeko na to sala bisa support na bino aibi kazana mo elamba aza mo chemise ala tarate ndeko na numéro de téléphone ezana pourquoi po benga la Star ya Colette bilamba la bino to tina bandeko o bazangi bande ko ngai na ele susu liboso na bino bande ngato solo na émission so ba kwa ngola ne na lo ba kaka so ba kwa ngola engelo ba ke ba congolais ya ngambu na ya ngambu kuna na ngambu kuna to ba congolais misa biso to zali motomoko babi bande ko ngai na ye ko le liboso ya téléphone na bino na passe na motema mais na zako obligé to le ka to solo la ba réalité zo le ka na mboka ya Congo na émission na biso lelo eza plus que mingi to solo bla toujours ka concert eza ba device to binga ba device bande ko ngai na ekolo ba toujours ba réalité zo le kanamboka ya Congo en plus eza lango a device to binga ba device yango moto yokolo ba na kati ya mabi ya Star TV depuis na zela mboka ya Congo bande ko ngai makambo na moni ezo sala ngai pasi mingi ya ona libi pourquoi pas na ya koloba babi Christopher Songa ba songa na kata London ba mobile moko ya bio ba bien la Star en direct ya mboka Congo bolanda conseil ko songa biso nyonso na mboka Congo bande ko ngai banana comme na mboka ya Congo bande ko na sali même pas un mois mais makambo lekel nga bande ko ngai et quand vous singa pe zo sala nga passe na motima pe na zo check kati na nga na zo lenga na kati na nzoto la ngai nena lo babo bande ko na biso o bayaka mingi na mboka bande ko na biso mi ba uta na mboka poto bayaka na mboka ya Congo que soit mboka nino utaka oza des gens que mupaya
outi France, Belgique, Autriche, Angola, mboka nyonso tosobi ke dobima déjà Congo. Ozosonga mboka ya Congo bandeko na ngai bango nde bato wana nde azo intéressé na biso nyonso to. Mingi bandeko na ngai toyaka mingi Congo na makanisi kaka poto sepela selon biso nenga pe na balongo monela ke na ye mboka ya poto na kolongo ba stress a poto na ye mboka ya poto na enjoy ndeto bake na ye enjoy na ye mboka ya Kinshasa pardon na ye pona na saka na basi na ye na mboka ya Kinshasa bandeko na nga pona bana ba mibali ka mnimbo yebi ka ba réalité zo leka na mboka ya Congo o bana poto bazo sala mboka ya Congo. Mais c'est la facteur mo bande kolanga tobosanaka mutu o ya permettre yo osomba billet wana longa na mboko uti okoma na mboka ya Congo tobosanaka mutu wana bande kolanga tangu tosomba ba billet kapana ko réserver place j'espère na lobe loko mais kolonga place ozali na mboka ya poto ti na mboka ya Congo bande kolanga tosombaka yango te. Engolo bake tango toyaka boye ezalaka toujours grâce ya nzambe mutu asalaka ke ofuti tike okomi awa. Mais tango tozo koma na Congo bandeko na ngai na yebite mingi na biso bandeko na ngai tobosanaka ke tango toye boye tokomi na mboka ya Congo na ngolu ya nzambe mingi entre na biso tobosanaka mingi bandeko na ngai soki bakomi na mboka ya Congo okomona ke mutu aza na temps ya prière te. Omona ke mutu aza busy na makamune na business na ye, mutu aza busy na ambiance na ye, mutu aza busy na occupation na ye. Mais mingi bana poto mingi tozo bossa na mingi prière na ba séjour na so na mboka ya Congo. To bossa di mutu a permettre biso ke longo mboko uti oye na mboka ya Congo to bossa la mutu ana. Bandeko na ngai likambo esalinga pasi na nzoto ezobangisa ngai na séjour na ngai ezana na kata ngona mukuse pa matema kam na mundi bandeko na ngai eza makamoko ya somo na tang ona sali bandeko na ngai na mboka ya Congo na moni bibeme mibale na misu na ngai ezati ke babete ngai lisolo bibeme mibale na misu na ngai bibembole bandeko na ngai ewuti bandeko ba uti poto baye kosala séjour na bango na mboka ya Congo moko auti Canada na mwasi na ye baza ba couple mususu auti Belgique bandeko na ngai oya Canada bandeko na ngai azali na milieu moko azo fréquenter bandeko na ngai ezali na Cité du Fleuve azo fanda wana mendeko ya Belgique nde na yebi place azo fanda te. Mettons na kei bandeko na ngai na Cité du Fleuve na kotala ba camarade na ngai ba fan na ngai baza kuna bandeko na ngai place na kyo mona likambo wana. Na kyo kuta ba fandi mama na tuni bango problème nini? Mo loenge mo da soki problème ezali loenge ndenge ezalaka, mo loenge ndenge ezalaka na kuti bango. Na tuni bango problème nini? Bakobi ko expliquer ngai babi oyebi famille okuta biso mukola bi na yebi famille wana balabi baye awa bayaki congé baseli kaka 6 jours bandeko nanga na 6 jours baseli bandeko nanga bavandi mobala piqué crise tango babengi ba o traité bandeko nangai mbala moko ba déclarer que azali déjà okufa. Can you imagine? Lelo ebemeza na 50, ce peut 51, ce 51, hôpital bo comprendre pas na accent. Oya Belgique pendenge moko bandeko na ngai. Oya Belgique abimaki. Abimi na epe bien, oya abimi na epe akene epe moi staff, akebe ta staff. Na to arozonga bandeko na ngai. Tanga yo zonga. Alali ayoki ba malaise ba meme na hôpital iboye tant ba ko na hôpital kaka boye ba pese kaka mbeto avant ba tchubi ba tomba pese ba kisi de commencer à kisi place
Bande ko na ngai ba mourir na ngai. Ngai nazo beta bien lisolo bande ko na nga pona vivre yango pona moni yango. Bon comprendre nga c'est moi mouli les alliés tous en Afrique éclairage moi passé. Yango bande ko na nga na emba ko pesa bande ko na nga conseil ndenga comme habitude mama bi a Star TV amisala ko loba eloko. Liwa bande ko na biso o ba wuti na mboka ya poto liwa ba diaspora. Na kati mboka ya Kongo bande ko na nzoto na malele. Siko bande ko na ngai to zwelango na angle ya maladi bien na angle nini babaki santé bien. Sozaki ke mutabela ki abeli akufi on to ko comprendre mais mutafandi ka bazo solo la. Apike crise akufi. Wala pe kuna bande ko na ngapende na to loba abimaki. Tanga yo zonga asati ba malaise ba keno hôpital ba kufi. Eloko moko kole eloko na ina lo babo bande ko nga. To bosa na te bande ko nga de to bima to kenda na ba mboka o to zali. Ate to zonga ka Kongo ba mboka na biso bande ko nga. Mais ndenga spiritualité tozali connexion moko te na batakishasa. J'espère na le beloko. Tangu toyaka bandeko na ngai toyaka ndenge bapaya bayaka toza bapaya toyaka. N'est-ce pas so to komi na mboka ya Afrique to le ba ke toza bapaya. Pourquoi te bate ke toza ba congolais? Oui toza ba congolais. Mais pourquoi to le ba ke toza bapaya? Pambate ezalaka bituma molimo esprit contre esprit. Mais esprit à Congo de esprit à Europe. Et est-ce que tu as okutana? Si quand tu as combien na mboka Europe bande konanga, na mboka Afrique pardon. Na mboka Congo bande konanga gardez-vous à liboso bande konanga ezali nzambe. Nzambe il faut protéger ba séjour na biso. Ponza basala ngo bande konanga nzamba protéger séjour na ngana séjour na yo. Il faut yo senga yango en plus il faut ça la volonté en plus il faut tika espace ya nzambe. Ngala lo bango bande konanga quelque chose na Kinshasa, quelque chose na mboka ya poto. Na Kinshasa pe na omona pe batebele baza busy na bo occupation ebele ngabo nazo mona bango. Na poto kule bande konanga kolba kutu te mutu na mutu busy na ndongo osakana te. Mais na bakawanze bande konanga to ngato créer ka moi espace pour na nzambe. J'espère dans le belon place wana. Biza ki chasa bande konanga e ko kim se so présence en nzambe te. Ima kanzananu. Ce qui n'a pas tout ba bunsa biso na molimo yo suko ye sur place. Papa to ba bunsa biso bazanga na Congo. Siko yo ngana yo to esko na présence na bango. Face à face na bango, mbuntu na mbuntu. O mona ke to fasite bango bitumba o bazaki musika me pembeni. Eza easy. Siko za distrait. O pesi bango espace. Mais pour pas soit tante bande konanga bozo landanga obotika bozo préparer ba congé na Kinshasa. Il faut présence en Nzambe eza kati na biso. Totika ba distraction inutile bande konanga poto pe kuna to sala ba ambiance. Poto ba boîte ezali, poto ba restaurer ezali. Bande komi bale ba tiki biso bande konanga. Et que le bête que ba koufe na ambiance non. To ebite lo ni komeli bango. Et si kanini bazalaki elo ni esalamaki. Distraction nini ekotele kati na bango ngana yo to ebite. Mais elo ka liboso bande konanga to luka présence ensemble so to na mboka ya Congo to lunga ba distraction inutile.
Pamba tenengo yo zawana, yo zotala ngai, yo za la boulike, nazo ya Kinshasa, ça na boule ambiance. Can you imagine? On est pour na potote. Et c'est le coup là, les sous-moro bozo planifier les sous-moro boye na okene mboka Congo na bana ba petit momi wana o bazama ba $10 au sens mi piku $50 na livre robeta on sous moi 35 €, moi ebeta moi 30 livres, ça c'est banzeli. O planifier de les sous na yo. O ebite que zo pobaye li kama na vie na yo. Telonga na mona misu na nga bandeko na ngai na pesa ki ndeko na mobali mbote akeya kufe. Atika na mboka ya Congo. Siko mwasi akozonga Canada ye moko bandeko na nga. Bandeko na nga mboka oya eza mboka na biso. Meza mutu nyuso tuteka linginga na yo neto yaka mboka poto mboka kisha mutu sa lingi yo. Keke so o memeli bango biloko. Keke so memeli bango so pe nini. Eta yo kiti deja o longe mboka poto na mboka Congo mingi ba sepe na ngote. Eza bande kono popre. Eza la mama na eza la tante da ba leki no da ba camarade na yo. Mingi ba zo sepe ko na yo te. Yango yo sala nini? Alaksa nini? Sia. Bako sepelate ke ndeko na biso abimaki ayo zonga. Mingi bazo sepelate bandeko na nga. Mingi bazo yina biso ka yango mani na za vanta. Yango yo salani. Babosani ke yo za Congolais, yo za Angolais, yo za nini oy. Babosani. Babosani ke yo za ndeko na bango. Miso baba ke wana kasi. Ayet akozonga otika biso kaka awa. Mutama be mutama keto. Bakamo lingelo boule. Yo yebite bandeko na nga. Bandeko na ngai nazo pesa ndo conseil oboza na mboka Europe. Na makambo nga na moni na misu na nga. Bandeko na nga ezo sala nga na pasi. Boya vacances eza mboka na biso eza mabete mais to ya na ba distraction te bandeko na nga. Bandeko na nga to mi dina na distraction te. Na mboka poto na Afrique kutu bandeko na ngai ba prière za lundi ba prière za mardi za mercredi ezali bandeko na ngai na websa bino na ye congé na mwana na jeune fille na ba yenga na ba prière mama to makanga tongo to ke prière bona ngabi ya yelo ke le kinza bezate oui to yaki congé mais to profiter na occasion à prière au bona to kende no bana prière na tongo ebi ni ba prière ki chasse ba na 7h. Moi, je suis à Poto Malibus, en Afrique. Autour de la 5h30 à Soukola. Bobi, madame 7h, bozo anda ku 17h, mais 14h. So bosi ça le tumi ba course. Ni na no tanza meliboso. De besoin d'enjoy it. Na ça besoin d'enjoy. Mais na to tika espace pour na nzambe na ngai. Après nzambe bandeko na ngai, so na sima kama nzambe na bimba pese zebele obime ko mela moi jina yo okomela mama ina yo okolema liboke na yo eza bien mais to ninga kaka teke bandeko na ngai oye congé kaka pour na ambiance muta posa bino te bandeko na ba gentillesse o tozo mona ba tourage na biso bandeko bakama quelque soit nan gentillesse o mona oyaki to sepele ozo mo eloko pesi mais na mutema ya nketo ezali baiser à Jida. Oyo zo a flèche à musika place ucho yebi teni ne utika na tourage na yo. E utika la bandeko so na distraction. Tela ndeko ya se di fleuve bandeko na ngai akeka ka bomu besu papa munene a belite ninite. Suka abo bandeko na ngai. Ezo lokola memisi pe mutu akenda ko vanda na congé en séjour ne kuna ngambu. Muta bata ebine lo côté muta da memi ngambu. Pa mateni akufe na katanda kuna e. Bandeko na ngai bazo tomole bemi na ndako ezo kende na mawa. Bana babike papa mama baye Kinshasa. Siko mkolo ndako na souvenir article nango
moi c'est pas mobali na souvenir atikalo ke bayaki congé bayaki na ndako kingani mobali nga kufa na ndako kingani bandeko na nga tala niveau siko nde mokili lobaka mokili koloba nini kikolo ndako na lekisi tatana pas d'interrogation bandeko na bo comprendre monso na nga na osala vidéo na passe bandeko na nga tozoya Kinshasa oui mais kote na mutu no teke na ye Kinshasa na ye ko enjoy you can enjoy sika zokuto ko enjoy. It's not just in the Congo. Also planifier nazoya que nazoya enjoy. Pourquoi pas habiter que na mboka Congo na profiter ba prière à Congo ba prière à Tongo na profiter mangengenge ceux qui combattent mangengenge ba benga ngobo comprend pas na accent. Mais biso ka to planifier kaka ke na ye Congo na ye ambiance na ye ko la stress musala. Ya. Yo lo mboka poto o lo la stress awa na mboka Congo. Yo zana kako vani no kobenga master na uchi poto za tukuta na shetemba. Tokuta na nini boy. Maintenant no bengi muninga na hotel to la nangoza na mboka ya Afrique oyo congé. Nano bengi muninga te ala moi campagne mo za to kata prière. Est-ce que tu prière église no bino ka ba programme ka ba boîte. Na ba âge na bino bien spécial la rappeler ba âge. Bana pote bo sa makamaso na Kinshasa. Eza Sony. Bande ko ngala. Yo no mona teke obibi pe bien na mboka Congo comme na aéroport na biso de elongo eza yo to tikali. Bambia siko eza na ba âge. Moni mutu so do comme na ba 40 mata. Bambia su photo tika on est pas bien. Ensemble la te bambia su photo tika ango by force pe by fire. Ofando ko benga muninga master. Ala mona ki yo na TikTok, ala mona ko na Snap. Osala carte ni ale to beta nini o chetemba. Ale to beta boîte wala so boîte mo ba benga so pe nini ngala bossa ni komango. Babulo o raisonner car muto uti poto sans esprit. Si kote ko tango la bon so ba te kende na zo batela yo. Nana o protéger yo. To so ye bango te. Bande on tout ka ba distraction. Tout tika ba distraction. Pamba to éviter que nena sa contre yo. Tout tika pe yo poto ko lera bipa ya batu, bisika batu non. Combien de personnes te bande ko ba kufi na ba poison na mboka ya Congo? Combien de personnes ba kufi so pe na nini boy? Yo ka place ko ke ba beng so lia ka on lia ta na poto. C'est quoi ça? Que bandinga no be staff no ba préparer star ndenge zala to ke na restaurant to ke ba préparer da ba restaurant ke to sala mutu boye allez bon ça blebo chile poisson na boyo 41 bozo le bino ne sto me san na za da préparer ba ta restaurant ba préparer da san o ba rocher la mona poto na boyo 41 mais pourquoi ba distraction boy? Pourquoi ba distraction bande ko nanga? Pourquoi pas distraction? Pourquoi pas distraction bande konangai? Yo bande konanga tous à la distraction te please. Ceux qui te na mboka ya Congo bande konangai ezaka toli na so pesa. To longa ba distraction. Ngane fo to longa ba distraction bande konangai. O mona bo papa mukolo. O mona malibu mnev mako evani mana veste. Moi c'est mukolo. Mais on a boule quand ambiance. On a boule quand ambiance. Mon imboka pote bande konanga ye. Eza mboka ta kolunga ba stress. Ngana ye séjour na mboka Congo bande konanga ye. Na pote kuna zala bien na kini na stress makasi. Obi mabo sala bokota boy. Ozo nganda ko lembi. Siko yo ndongo zawana. Ozo boule kaka kendo ne na kekini. Bisa poto te na yemo ko relax na Kinshasa. Siko yo relax na Kinshasa. Bo se ke nzambe o ya protéger bana Congo e bana poto ti na mboka Afrique obosa niye. Omoni kaka ke mokilongo eza yo. Omoni kaka ke kaka yo muto za na ba stress. Biso na ba stress te. Bandonga to créer ka temps. To créer ka temps pa na nzambe. Na ebe ke mingi ebele boye awa
toye kotonga bandako mususu ba business tout ça mais to créera ba temps ba prière akini ba na mi ba 7 heures kota prière no 7 heures aussi ici 12 et 14 ça la course na bande konanga conseil d'obse bande konanga babi mimi na kata London mimi kasongo mwaso akimisa bangungi na ndako babi sans oublier Titina de London City babi voilà la patronne ce qui te soit qui chose bande konanga to profita kapena ba prière à Congo awa to nga to kota ba prière à semaine to nga to kota ba prière ba délivrance c'est ça très important to nga to kota dimanche na église yo bando yo seli soki 4 semaines non 4 église ité kaka kinkole maluku nsele soki pe nini mombonza soki mombonza non côté ta prière te mo comprendre nga mukusa bangungi bangungi e bande konanga nazela nga binga ngoloba te bande konanga la ngeka na lobaka eloko yo soki to na mboka Congo to tika ba distraction ta bande konanga ba kufi kaka boy moko na Canada moko mo na Belgique nini to yebite ngena lobate ke bango ba kufi na distraction non na lobi bongo te bande konanga mais c'est là encore conseil ne eloko na remarquer na séjour na mboka poto makamba tata poto bazo sala na mboka Kinshasa mama po bazo sala mboka Kinshasa bamona ndenge ke stress na bango so apoto ko sina na Kinshasa bamoni ke ambiance nyonso tout ya Kinshasa bango ba silisa en plus ambiance si la raté après na ba âge exemple ba âge to ko sala ba ambiance ba âge to ko sala ba ambiance j'espère na le beloko j'espère dans le beloko place ba ndeko nanga to tika ba distraction bande konanga pa ba te copine ono zo lia na ye oyebi mutema nete tanga zo mona yo na tongo moi parfois sol amsu yeso la mapeka na bite ke baza so mapeka na pese exemple amoni yo ozo tambola mutuka bien ya zala mutuka mukuse mutourneza mulai ya ceux qui copine no wana be copine no wana za bonzambe te a okotelo mutema keto. Please bande konangai ezala oka device na opesa bino soki toyene mboka Congo to nga to créer espace pendant nzambe na boite mboka kini pe ezala ba occupation oyoko tonzo la temps séjour ya kozonga na mboka poto yuzo la temps ya kotonga mais ozo la temps ke ya okelo kumisa nzambe apesa souffre de vie tozo atana te ozo temps ya okelo ba chetemba ozo temps okene ba boîte mais ozo tenter ya kokendo église ya kokendo ko prier toto so atana te bande konangai to tika ba distraction moni mboka Kongo so to yenango to tika ba distraction bande konanga mboka eza akobeba bande konanga kaka bato to tambola na bango kaka bato to kendo kotala kaka bato meli bango 1 franc kaka bato meli bango liputa bande konanga na kati na bango oya za na bonzambe te bande konanga yango mwe ba osala biso mabe tande ko mosa utina Belgique bande konanga abima kina baninga aye kozonga alongoli kaka chaussure boy alongoli la match kana sengle nazoka moto akwei ba memo na hôpital yaya ba chibe même pas tonga akufi na hôpital abimaki akeneki ambiance otozalaki ne kutu bien na staff azalaki bien asome so baboki tala bande konanga. Pourquoi pas tant un peu belé bande konanga tout passons la présence ensemble. Pourquoi pas bande konanga nga ala ye na mboka ya Congo awa bambia se bato bato sala ba salite se na kufi na longue star te na ça toujours star na ndenge nanga voilà ni nazo créer temps te esengi na ke ne prière bande konanga na koti prière te esengi ke na ke no sele logo mo songo na sali te esengi ke na pema bande konanga na pemi oui toza bato makile za longa pe na mona mukie naza na 20 ans naza pe na besoin enjoy mais pourquoi pas na na âge na 20 ans te ingolo bake bande konanga ya poto to tika babuzoba to tika ba bêtise to sala mboka Kinshasa yo zo ya Kinshasa zo planifier déjà eloko mo mabe o sala ozo planifier que fimo bona sola na na téléphone yem na ozani na séjour nanga can imagine travailler de même na poto bo raisonner
eza normal te ozuma ba parfait osomeli batakini mo bakale so eli bango ozo sese boka mipiko place ka okeno kosase ba ochulu peka ndiki dati okozika lulemu bandeko na to créaka espace pour ensemble c'est très important. Merci beaucoup bandeko bolaninga, merci beaucoup na support ya bino, merci beaucoup na commentaire na bino bandeko na ngai. Numéro de téléphone ezana benga la star courage na musala bola ksanga mu na cadre musala no stress na ki musala na biso ekene liboso. Balobi merci mingi na bandeko oyo bazali ko soutenir de près de loin na mboka ya poto ba biteri wa ya mona peso. Merci mingi, merci beaucoup na Dadi Lenda, merci beaucoup na obozo na kata mabi ya Star TV na mboka ya Kishasa na Semino. Merci mingi, merci beaucoup na ba landine sto mabi ya Star TV, merci beaucoup na ndeko oya koti sika na kata mabi ya Star TV ko bo santé bo s'abonner bo like vidéo et ko sala biso bien makasi et le na ba ka bandeko ya ngwana to créer mo espace ya ensemble et ça la moi bien totika ba distraction mo mboka Congo eza mboka ya kolongola stress te eza ko mboka ya ko concentrer et belé na makambe belé. J'espère na lobeloko. Merci beaucoup famille, tokomi na suka, bye bye. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Ya biso esika yango ye. Bon mona ba Star tu boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boninganga ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Vous s'abonnez massivement à Mabia Star TV. Yango na bino na koka sentiment. Tinga na bakali ka mo émotion na penta. Balobi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya ku s'abonner ta kurate. Pona nina kurate. Okurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yango tolobi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bosha no kansika biya nganaringi ya bani ya kami kopesa nga pasadi wa